Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien, non? Voilà. Beaucoup d'abo aimé, beau partager. Et ça m'a vraiment kitoko makasi. Voilà, famille Libota. Shalom, hein? Shalom. Bah, shalom, bah, bonjour, bah, bonsoir, bah, dinashu. Alors, c'est la famille. Voilà. Et ça m'a bino BBC Mpoï TV. Kota aimé, partager. Ceux qui ont liboso, s'abonner. Et ça vraiment biso bien. Voilà. Merci na bande ko nyonso baza ko benga pe baza ko komela biso. Merci pour la considération na bino. Nzambe nanga pambola bino. Voilà, la grande famille Kota aimé partager. Alors naé ko ça moi analyse moké sur film na biso tota la couple croisé. Alors bandeko biso nyonso to bingi mbutu ozo leka sur les réseaux sociaux na ba toujours que non idéologie na biso ezalaka toujours moko encore principe na biso famille Libota ezala toujours que non focus toujours na belle vie télévision pour na ba film ozo tchela biso. Alors je me suis dit pourquoi pas na ko sala moi analyse moké sur film o tozo tala mar couple croisé. Voilà. Poutine. Bon aimé beau partager la grande famille. Bon bingate ne na sa ka deuxième nangai. Voilà. Bino bo aimé ka beau partager. Vraiment bandeko film le total 9e épisode hein. Total 9e épisode to éviter ce to suka on a 10, ce to kenango na 15 to éviter. Alors to solo là sur film na biso oyo ya couple croisé et indi hein, eza vraiment ya koinda là bomoni na tie Davina hein, notre faux folle star ya mikolo yo donc minya et ndimi penza Davina Davina yo bongo hein yo bongo dans la minute où Davina star star voilà bandeko Davina pe kuna na film ya couple croisé tozo ebate ceux que kosukele ndenge nini na nani na Patrick na nani kotoyo na Ada mais nazo bangela vraiment nazo bangela mais pour na nga vrai dire kande na otala film ango na olinga na ngai Davina azalata na nani na Patrick parce que Ada asi abali mais Ada sikoyo nzambi na bomoi boyebi ke non belle vie donc ne naza boy na okyo kosa te na okipe koloba te ke non tangu mususu kozala boy tangu peut-être ndenge nga na kokanisa ezala bongo te biso nyonso toyebi ndenge belle vie sa nini amema biso mais na omono ndire ka ndenge Davina azobengana ka Patrick neka bongo po komona pe Ada pa ya kokota makambo ya kobeba mais à vrai dire Davina il fallait qu'atika na Patrick. Davina vraiment il fallait atika na Patrick parce que Ada pe kuna libala na ye est déjà en danger. Sylvie akena qui est pas le long de bon film ango ya belle vie ndenge ezalaka vraiment bandeko eza facilité pour na comprendre ba film à belle vie hein, il faut ça en tout. Donc ceux à comprendre bien belle vie aza social worker bon je sais pas si bolo bango nini na français social worker eza mutu oyo bakena ko consulter peut-être pour na conseil bablo mo bongo que ça peut-être couple eza na problème boke ko mona bango bo epsi bango ba problème na bino ba sungi bino ou encore peut-être bozana mwana peut-être aza bien te donc moi naza c'est comme ça moi na moko sala ba viola mwana ou bien ba viola mwana ou bien moi na mona film moko ya bien te et comment donc moi na comment na traumatisme na mutu na ye ba memaka bana bongo et pas ba social worker ba ko étudier ti à tel point ba banda ko landela kana eti moi na pas ko ça nini a okoma bien bon je sais pas trop ce qui na Congo ezalaka
Alors parce que namoni déjà Siana pe abana ko kene ko consulter Poutine Poutine a bien pardon Poutine a somo bandeko na nini na big na agenda Poutine tozo yo wapi Poutine et puis web ça que non maman loketo ozo inspiration boye wapi Poutine na big na agenda azo koma ba rapport abandeko na seki na lembi na seki na lembi na tala bi Poutine naza somo tala epe série za wazo koma rapport nzamanga boyebi ke no parti wana nazongisi ata deux fois nalobi Poutine tozwa ye wapi akoti penza na makambo yango non elle a félicité cette dame siko boyebisanga bolingaka ete po nini est-ce que maman loketo oza vraiment na inspiration ya boye Poutine tika kosala biso boye pardon na biki na kaye na agenda azokoma rapport po tikala koetidie ka bandeko bolibisaka atikala koetidie ka ya Sylvie nzambe na ngai pardon boyimbisaka Seigneur nzambe na nga bolinga Poutine te po nini vraiment eza pasi nzambe na ngai bandeko alors pardon bolimbisanga sikoyo keni mpe na ngambu ne kuna libala esili nasepeli na nani na Vini donc nazoyeba te bandeko donc film totala na ocomprendre na c'est quoi ça donc ta niveau oyo façon oyo Dacosta abenganaki Daeli qu'est-ce que côté ya Vini ake nango mpe na ndenge mususu asungi kaka nani Keni akoti kaka na ndako azwi kaka bilamba zonga mais ce qu'on a ngambu ya nani ya Vini déjà za na souci bomoni nika nde base croisaka jour wana souci motema yango wana eza bien présence ya ba social worker lokwa banani ba belle vie bandeko c'est un message on na comprendre ya koloba ke non eza na ba mariage mususu bandeko bo welela kaka te bo sala divorce yango na bamboka mupaya ezalaka boke kuna boke bosi bosali mariage bolingi bo divorcer l'état ou encore so bomemi yango na tribunal bapesaka bino bapesaka bato bapesaka couple temps ya bomeka konani kobongisa bapesaka bakataka mbala moko te bapesaka toujours temps bapesa bino pa bazotindika bazozongisaka bino mpona nini peut-être boki kobongisa au moins on peut voir même baoki kozwa bino batindi bino na département moko boye ya ba marié po basala nini ba conseiller bino soki kuna bamoni penza ke no bo comprendre bango bazwi bino vraiment esprit bien bazongisi bino together bomona pe bozongani na bino soki pe bango pe kuna bamoni ke non ekoki te wana nde siko bino moko bosala nini bokozwa ba nani na bino ba décision na bino ke no boboyana mais oyo eza déjà leçon bomoni et pas Sylvie Bellevie akosunga ye parce que bomoni rapport au Sylvie abandaki kopesa omona déjà que non Sylvie aza na ba défaut so okebite omona te eza on dirait descendance moko boye parce que baboti na ye moko azoba ke no ba parent nanga boye papa ndoki papa penza bozomona papa zaki na lokuta lokola kaka ada bozomona babiloko wana c'est-à-dire que non Sylvie a koli na libota moko na famille donc papa na maman na bazaki batu moko bitumba babiloko wana ebebisaka bana et traumatisaka bana. Bon, vous allez vite comprendre que non Sylvie babiloko nyonso azo traverser babiloko nyonso azo sala na kati ya ndako ya libala na pas ada eza babiloko bana omona ngo pa ba parents na ye. Bon matiselanga ba focus na ofongola bino
ponga na kotaka na film ya Belleville na kotaka soki eza lokuta bo mama bebe so okosi Belleville siko ndako sa nini aosunga Sylvie Belleville akosunga Sylvie parce que donc ako détecter déjà Sylvie eza biloko aza traumatisé déjà à partir ya biloko bane omona papa na yenga bane ko sala mama na ye siko pona ye azu déjà donc na anglais tolobaka advantage ya ke no biloko papa na bane osala mama na ye et pas na ye mobali oki osala ngote siko azoke nango mabe ezoke na ko boma libala na ye tozana bino abo pesanga raison mutu akokitisa Sylvie eza Belleville Belleville akopesa ba conseil donc atikali na kana ye akoétudier kana ye akodétecter place mabe eza et puis akoconseiller akofaire voir ye ake nango mabe yango conseil à Belleville tant na lobaka ke no Belleville eza prophétesse Belleville azo révéler ba makambo abo comprendre akate Belleville azo révéler ba makambo na ba film na bo comprendre akate ba parents na tableau ya Sylvie ndenge eza wana ndenge kende ko et pas Belleville bana ba parents lorsque bo soana ka bo sa ba bêtise donc bo soana bitumba lokuta donc bitumba na bino bana bazo monango et baby saketika la kana mémoire ya bana nde wana Sylvie na kangi parenthèse wana toke siko epa nani toke pa d'Acosta kuna junior pe munoko soupu junior oyo mwana na bengi papa coureur de jupon bomoni papa ozo ebisa mwana ke non na sa moyo oyo toza soki 9 milliards soki de personnes 2000 soki ya mibali oyo nyonso etikali basi comme pour dire que non basi baza ebele donc ngana ko changer bango lokola bilamba ne na changeaka mwana beti e bord Junior a beti e bord alobi ke no excuse-moi ya kolobelo ke no za courir de jupon beta nga la préféré mama nanga azonga mama nanga Kenya sa nini azonga sko ngai awa na film ya Belleville oto otala na olobate ke no Kenya kozonga koto yo Daïlia kozonga koto totala ka ndenge ezokende parce que Belleville amemaka biso ndenge mususu façon biso to ko raisonner za bongo te alors totala ka na misu lobi to za lebele po totala sort ya filmé. C'est-à-dire que nos juniors a besoin maman na zonga. Et d'Acosta avandi ko raisonner maloba au moins na bande ko ebisai. Siko et pas vini déjà sa bois ke lokwa na ya koloba ke non beta azongisa mwasi na ye Daeli na ndako. Na ngambu ya vini ake nango straight mbala moko. Na keni kende na yo mama kende. Donc il a compris à koloba ke non Keni ndenge azawana akende mama nanga pe moboko limaratre nanga pe akende parce qu'il y a pas ça danger na vie nanga. Alors bravo à Vini na nini wana na décision na noazu et pas maman parce que maman nenda bane ko baby so boyoki tango alobi ke non au moins tana zongi sata Daeli nanga zonga awa azonga lisusu bomona ki ne maman na boya ki na katia mutema ba j'ai pas bane ko bet bandeko je crois na lobaki dès les premiers jours tant to banda ki filme oyo ndeko mwasi kondima to vanda na mama bokido ndako moko franchement nazo ebisa bino bota ba boka na mama nani Aziza bana ko beta Keni na sima nani ya Vini bota la biloko Aziza bana ko beta Keni mais Vini alobik mama na yebi yo na vandi na yo c'est-à-dire que non na yebi façon fonctionnaka ata Keni a mati ndenge mati boy na yebi ke comportement na yo asungi bango nyonso mibale bien siko nga problème na nga na zotuna Vini ou encore nani d'Acosta na ngamu na bango donc ils ont 50%, il y a peut-être que non Daeli azonga et pas Vini déjà il y a sa lobby et Keni na ngamu na epé 50% peut-être que ozonga pe pas d'Acosta mais batu o ba bomela bango mabala bango nyonso mibale ce sont ba mama na bango de ba bomela bango mabala sikoyo et pas d'Acosta okoka ko benga na mama na ya ko zwa mama na ya écarter mama na ye parce que moi na déjà na kati ya trouble alobi ke non beta ozongiselanga mama na nga azonga mama Keni na nga azonga soki d'Acosta aza papa mayele peut-être il faut azongisa mama na ye il faut azongisa Keni po bor wana junior a beta ki yana ya koloba ke non courir de jupon
c'est-à-dire que nous avons toujours problème ce qui a juste moi si mususu aye na ye wana moi na bando beta papa wana ba problème abando beta abando yebisa papa ne ka ba biloko moko boye yango te et ako respecter moi si wana te parce que moi na lobby bien vie na nga na susu à l'aise te classe na nga ba cours na nga na zotanga esusu bien te pona nini pona ba désordre zo le kanaka tanda quoi siko na ngambu ya Dacosta na kangi parenthèse parce que na yebi choix ya Dacosta te malgré ba bord wana junior a betaki moi na betaki la nuit porte conseil ce que pas vini déjà ya salobaki na yeke no beta zongisa na ye Daeli siko po zongisa Daeli libala Daeli ekufaki mutu abomaki yango ezali pe kaka mama bokilo siko na ngambu déjà ya nani ya vini a réussir soki Daeli akozonga akoresir siko kovanda parce que eza mama bokilo ndabo so botali film bomona keno bango nyonso ba couple mibale na ba couple croisé wana bato babomaki mabala na bango ce sont ba mama ya ba bokilo na bango. La grande famille beau aimer beau partager. La grande famille beau aimer beau partager please. Bon, mais bon, mon message. Bon, c'est la grande famille, hein. Le message est kotaki. Fallait na répondre vraiment. Voilà. Nazaki na niveau nini, nzambe nangai. Ya, nazaki côté ya nani ya vini, hein. Bomoni wana Aziza. Vous allez vite comprendre que lorsque nani vini azui biloko pe ya mama nae, maratre nae acheli banda parce que lobi yango ekomi nini. Batu bakoyala koloba que oza mwasi na nga butu bomoni makambo yango révélation na film oyo bosa ndeni mpona kofinga belle vie ba film ya boyo bomona penza ke non ba tableau nyonso eza na leçon ba film ya boyo ozomona ke non a révéler nga na okufa kaka na ba mama bokilo bandeko baza ba mama toki ko boya bango te aza mama aboteli yo mobali me kofanda na ye Palestine moko te bangambo yango yo tala ndenge Aziza banoye kosala keni na sima aza na sima ya vini azomona ba makambo wana nyonso tuti yango toyebaka te yango ba mama bokilo ezalaka nini na bana bango mibali ba révélé bino déjà ba pesi bino position Poutine a pesi bino position. Bo mi yebela ka bino batona na bobalite so ozokene ko bala vérifier kuna mabo kilo aza wapi. Bo mi yebela ka. Ndame na ngai Kenya keika boy munoko maka. Aocha munoko maka sazaki sir na ye moko keno mama bokilo ndako kende. C'est-à-dire na kuna pe akende kuna epa Dacosta mama ni kaka. Mama ni bota mama ni pe kaka na Daeli kuna to dénoncer ba mama bokilo to dénoncer bango Poutine a dénoncé mais ba mama bokilo balobaka toujours que non exception ezanga te exception ezanga te ba mama bokilo mususu baza ya bien baza là j'ai juste bavardé mais en réalité ba makambo ezanga te ba makambo ezanga te penza tout est la mariage triqué awawa botala mama nani Marie Jeanne Bololé makambo bane ko sala na mwana na papa Alain bon c'est-à-dire que non leso ezakaka malgré exception ezanga te mais to wana ya koloba keno ba mère bokido baza toujours na ba scandale ezalaka vraiment élevé. Alors ceux qui te obito kitali susu et pas Davina bandeko bino bosali Davina choix nini Ada penda za muto bolingo, il est trop romantique. Donc Belle Vie a bêta qui place mon quoi. Donc Belle Vie a tala qui boit que non Ada parce que Ada vraiment côté ba film est romantique. Ada bêta kango penza dada. Alors c'est au moins ça la grande famille, beau aimer beau partager, film na biso kutu otozotala ya couple croisé, premier épisode total premier épisode de BT au moins 114 cas. Bandeko, après 114 cas, deuxième épisode, et comme même pas dans 90. Ils ont make sense, bandeko. Deuxième épisode, il fallait s'attaquer à 100 cas. Troisième épisode, et matare kende. Donc, il y a lobby comme même pas dans 70. Bon, ça, wapi.
yango on fallait ça kutu analyse moko boye na bité na ça na promotion sous ya film parce que ça ba tout sous parti ka ba promotion na biso ba okima mama on a belle vie télévision hein please la grande famille na sina lobby stratégie ze belé à ko partager na ba ozu kaka lien otindi yango na statut na ya WhatsApp otiango na story na yo ya Facebook otiango na page no ya Facebook otini na bak master no na répertoire na yo na otali na répertoire no ya nani ya WhatsApp otindeli batu kolinga to sotala eloko moko oyo édifier yo eloko moko epesi yo leçon eloko moko bo révéler eloko ovandi nango yo moko partager partager ça ba film moko eza na leçon na kati Kenny kokoma même pas impoli Vini alobi eloko moko bien ayebisi mama na ye Aziza Kenny po a matisa mungongo bongo et ça comportement na yo et puis alinga ki pe ko condamner mama na ye liboso ya mwana na ye ya mwasi na ye te c'est lorsque Kenny a keinda ayebisi mama na yebi yo na vanda na yo na yebi yo c'est-à-dire que na yebi façon fonctionnaka so ki Kenny a matisi voix wana c'est parce que yo zakaka na babo robetaki pour Kenya comme à niveau wana même pena daili ce que ozongi ku n'est pas d'Acosta alors tous ala wana ebele ça ba film moko boye bandeko ba jeune marié bazo bandeko baleki na biso bana na biso bazo bala bo partager Davina non na une inspiration na non vu vraiment na nous leçon ya Davina penzate parce que Davina bando kufa na bolingo kala mutu asa mi baleli na il fallait qu'on supporter Patrick azaki déjà wana siko ce qui peut Patrick siko adana Patrick bakutani Patrick aye ko boy nani David nani c'est qui Patrick na ada bakutani ada peut-être ko boya yo tant ada ko boya yo kuna Sylvie pe kuna soki nani Bellevie a conseillé azongi mutu aosa nini akoya ko senga peut-être bolimbi c'est pas mobali na yo ala tsaki lopete barozongala Patrick qui paie le moment na temps va obeta na mitubo na ada le temps siko yo tikali ki yolela osonga c'est pas Patrick ayeko boya yo bosonga ba makambo ango total na nto ebite Bellevie nenga me makabiso la grande famille bo aimer bo partager tokene wana tokene ko welela tokene ko tala na nkuna soki ko sukila bango nini je vous aime bien bisous bye bye ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.